Bonsoir, bonjour à tous. Donc ça dépend à Ernie Bozoyo ka émission yo. Donc effectivement, tu viens, tu ucho créer page Facebook na biso, donc prêtre Cheikh Ndundu, et en même temps tu profiter na création à page yo pour na ko sala émission yo. Donc émission to créant donc to pesa combo Shrek Radio FM. Donc eza émission moko boye oyo topesi ba artiste oyo basepelisa bino, donc na équipe ya Shrek Ndundu opportunité ya kosolola na ba actualité oyo etali communauté na biso. Donc effectivement nga avant na banda nazo se présenter dans nous naza Jason Paluku, chroniqueur il y a émission yo. Donc émission so bo comprendre nango, donc toza kosala ngo donc en collaboration avec équipe mobimba ya Shrek Ndundu. Donc toza lelo donc batu nyonso to basalaki Shrek Ndundu bako pesa pe point de vue na bango na émission oyo. Donc lelo tozo boyoka Shrek Ndundu yemoko mukeba maître Niaou Niaou na ma Chantal s'occuper tant et PCLM. Donc lelo sujet na biso ya bandeli ya émission oyo tozo lobela Facebook. Donc Facebook nayebi te idée nini bazali nango ntango bacréaka yango, mais tozomona ke toremarke ke masolo mosusu ekomi obetama na Facebook ekomi vraiment kobima mwa libanda ya Facebook. Donc yango lelo toza na équipe mobimba ya Shrek Ndundu tolobela Facebook. Facebook tina nango ezalaka nini, hein? Parce que nayebi ke même na niveau ya kin tokomi moins branché côté Facebook. Donc so oza na Facebook te c'est que oza branché te ndenge baloba. Donc yango lelo tozobeta masolo ya Facebook po ezala kin ezala na bapoto ekomi moins raison moko boye libala ekufi mpo nango abimaki bon bref lelo to développant nyonso. Donc ngai Jason Paluku, chroniqueur parmi naza chroniqueur parmi ba équipe mobimba ya Shrek Ndundu. Donc Shrek Ndundu donc ya écoute ya représenté sous-souté parce que boye biango ekanga masolo nyonso tout à niveau akin. Donc 1 an et demi ya diffusion na TV, donc salama namte pour na dessin animé ya Shrek Ndundu. Donc lelo tokoyamba toza biso nyonso tout, donc tokosolola na makambo etali Facebook po effectivement comme toucho créer page na biso Facebook. Donc sujet liboso eyeli biso et sito yambi biso donc Facebook. Donc toningi tosolola na Facebook toyeba makambo nini elekaka kuna, makambo nini esalamaka po sujet mosusu makambo mosusu ekomi obima na kati ya communauté na biso etali Facebook. Donc ekomi osala pe mwa neti. Donc lelo na bachroniqueur nyonso to toza donc équipe mobimba Shrek Ndundu tozolobela Facebook. Donc radio donc émission to créer eza na cadre humoristique. Donc tout d'abord donc bozwango na cadre moko ya kosepisa bino, et donc espace moko mpona bino, donc mpona kopesa bino la joie de vivre, comment dire, hein? Donc kobosa na ba stress ya musala ba occupation na bino, donc tant moko boye ya loisir bozwa ya koyoka biso po esa bino hein, esa bino bien, parce que toyebi monde nango pe ekomi okende kaka neti, mais faut de temps en temps s'évader. Donc tolobaka émission eza mpona évasion moko boye parmi semaine to minute mo bozwi na kati chez bino ya koyoka biso. En tout cas to remercier bino déjà bato bozala branché na émission yo po eza mpona bino. Donc toningi kopesa bino ya solo chak ezela na sisa après na opesa parole kobanga te. Donc tobeta masolo nyonso na kati ya émission yo. Donc lelo tobandi na Facebook po talaka yango moto yambi biso donc page na biso. Donc so bolingi kosala ba demande bokende na prêtre Shrek Ndundu, donc botinda ba demande to boya mutu moko te, toza biso na biso. Donc mangala na mangala tokoyamba bino tout. Donc lelo tozobeta masolo ya Facebook. Donc Facebook ekomi ngambo to
et comme le mot na comprendre. Yo le bil babé. Donc to le ba on peut après. Yo le bil babé donc pas tout comme là on dit la poto parce que hein toi bisogno tout toi la chance ta hein ya oyem bato hein chanter ou quoi qu'est-ce moi oui. D'ailleurs après ma sola ba ya poto on peut comme moi net hein. Po bat musuzu ba hein? Bon bref tozong la sujet na biso donc lelo to lobi la Facebook toza na équipe mobimba ya Shrek Ndundu donc lelo Facebook tina nango nini hein donc moto azwa parole ya liboso eza noko na biso Shrek Ndundu ye moko donc grand prêtre Shrek Ndundu ex catcher donc lelo abeta masola Facebook pe ye pas za na Facebook na ye c'est ça. Donc, lelo, apesa biso, point de vue nae, en ce qui concerne, Shrek Ndundu, bah, chroniqueur msusupe par le bas, maître Niawazana, Moukeba, mère Chantal, Vini, donc, Shrek, derrière, avant Banda, présente-toi, hein, ce bio déjà, bio, mais, nakadara, y a émission, plutôt, tam soupe, qui dit, bah, yo pété, donc, yo, présenté, après, tobeta masola ya sujet na biso ya lelo Facebook. En tout cas, merci beaucoup Jason Paluku. En tout cas, pire master. Vraiment, nasepeli mingi pona ndenge bozuli kanisi wana ya kufungula ndeti na cadre ke no ndeti mission quoi ke no Bartiste ndeti babiso Shrek Ndondo naza na âge moko indéterminé nabotama les points d'interrogation donc naza artiste congolais bino moko boyebi na Palestine eloko takolobele eza te koto naza artiste tosepeli mingi ke no na cadre émission tobetaka bomba solo bon nayebi te mutuna na yo eza nini Alain Paluku. Jason, comme déjà bon ça combo Jason Paluku donc Shrek ya na ngafte donc bala liboso donc y a un début à tout donc mutuna na eza Facebook tina na ngoni ni po masolo msusu comme beta na Facebook donc et comme ngambo yo lo ba tout à l'heure libabe donc yango tongo lo ba tina na ngoni ni tant ba créer Facebook ezala pona nini bon so totali bien Facebook ezala bakreaka yango mpona bato oyo babungaka po retrouver ba contact na yo ya kala baami d'enfance bacollègue bato tanga na bango classe so obeti kombo na bango page ni bimi ozongisi ozwi contact mais sikoyo masolo mosusu ekomi obetama na Facebook donc nayebi te so nakokota yango déjà na kati oui donc masolo mosusu ekomi obetama ya mabala ekomi okufa likolo ya Facebook tonton akomoninga mwana ya camarade na Facebook donc masolo ebele donc yo mpona yo Facebook omona ondeni eza plus avantage moko boye to eza biloko moko boye ko conduire biso na erreur. Bon, merci en tout cas Jason Paluku. Boski zenga na bengaki Alain Paluku wana masamususu. En tout cas pour ngai personnellement Facebook na ndenge na ye moko soka telemi kaka boye na ndenge na ye moko eza nango mabete bozo comprendre eza nango mabete po normalement ndenge yo moko po utoloba bato basalaki Facebook ezalaki ke non po baluka eza réseau social eza réseau social moko boye basalango mpona soko osala bandeko na yo moko boye yo vanaka par exemple tosalaka ofanaka na Botswana ozo comprendre osana bandeko na Zimbabwe na bakasongolunda na un peu partout bon ko benga na bakarte tala kaka ozo comprendre internet eza wana okoti na kata réseau wana bozo se changer ba photo ba makambo belebele bana bakoli ya koli boye ye na yebaki bana ko suma na mbeto akomi boye ozo comprendre ozo mona que quand même moi ba nouvelle réseau moko boye ezo faire avancer bino. Bon, on se comprend. Donc, si on comprend le point au Tcholoba, donc il y a un avantage, moi, Salama. Voilà, par rapport à Wana, il y a un avantage. On se comprend. Que non, on va dans na Soweto. On se comprend. Momino, Nzamba Songiye, Azui, a comme un goulot à bébé Chanda.
akena mikili esali moi bien ozo comprendre sikoyo muleta zwadoki banini bo bozomona na te bafoto banini wana na cadre wana eza malamu ozo comprendre na comprendre mais bon lobakasi mais nanga loba pe eza na ba avantage bon pour nanga eza na ba avantage pe na ba inconvénient donc siko obimisi biso avantage pour na inconvénient nini go pesa na Facebook so net lobi site ana eza mwa mabe par rapport eloko boye to songolo pakala bon nga nakoloba ndeti ndenge nini omoni site wana eza nango mabe te ozo comprendre eza ndeti mbeli te ozo comprendre est ce que mbeli eza mabe ça dépend eloko nini osalela bon ocomprendre ozo comprendre jason eza ndeti site oyo site oyo eza nango na problème te ozo comprendre moto asalaki site moto babindele baya mayele bon bref moto asalaki site oyo azalaki ne soki bon nayebi te alamuki kaka na ntongo boye asali mais sikoyo eloko ezopesanga mawa ndeko na ngai eloko ezopesanga mawa façon ozomona biso ere moko na toli banoire te mpo nga naza na nga ndondo bo etali bon sikoyo façon soki tolokoti likambo angana ozo comprendre façon tosalela yango nde ekoma makambo mosusu ozomona mpo nga nakoki na Facebook boye bafoto mosusu ezomonana kuna yango pena te ozo comprendre na makambo mosusu ezosalama kuna pena te normalement Facebook basalaka ngo soki ndenge na buto expliquer liboso kuna mais soki komi ovanoka boye bademande ami moko boye okekota mpe na eloko yango okomona bafoto moko boye bana na biso ya mike ozomona bango na baposition moko boye mitakala talaka kaka bandeko na ngai eske ezalaka mais sikoyo mpo omoni ere moko bon nayebi te c'est vrai que tokomi na moma moko boye moto to azolinga akoma star ndeti nga akoma star ndeti nga ozo comprendre mais sikoyo mais faut oza obligé te ibino boso omonanga motakala na film en tout cas te ezalaka te boso anga na ba bipwapwa ya solo ti pour la Shrek volume 1 ezalaka bipwapwa tomona déjà torse nu na mbete tu uti olamuka mais effectivement na bafoto bani tomona nanu te oui ya solo mais bon soki nakoyebisa bandeko na ngai surtout ya basi en tout cas biso tokosala éducation na bino te bozo comprendre tokosala éducation na bino te mais bomeka mwa kama kosala mwa attention quoi na sens ke bafoto bozotia en tout cas misusu vraiment eza pena ebalobaka ndeni déontologie yango mpenza te okomona mama aza na bana ezaka te bajeune fille kaka te mosusu okomona aza mama ya bana na bage na liboko babala ye na mbongo mpe na chef kotimie bamela masanga mbila okomona na Facebook azolakisa tokoloba ngo ate azolakisa soki banini siko mobali na yo ntango akoya komona bafoto wana ekosala ndenge nini oyebise ndenge nini wana siko ozoluka nini biti na yo eza nini mama eza kaka mama te jeune fille pe bafoto ozotiaka na Facebook eza mpona koluka nini yango te na kati yo te me nanga natya mwa parenthèse mo mpe na kati ana ya makambo ya Facebook effectivement Facebook nde ezala toloba ezala page moto acrée page na ye donc nakoteli bango te mais nalobi ntango mosusu mpe acrée page ne akolobake oyo eza page na nga na kosala oyo nalingi na kati ocomprendre donc na ndenge kasi alobi oyo page ne te page Facebook na ye donc toloba eya neti ndako na ye akosala nyonso to alingi na kati mais effectivement mais ndako yango oui mais toloba eya image moko boye napesi na kala bato par exemple oyo baatya bafoto ya mwa neti
donc ye na koti na butu na bango na lobi na mutu mosusu te alobake aza na ndako ne atia oyo alingi effectivement na Facebook pe oyambaka bato nyonso tu te mpona bato oyo oyebi normalement